Ariachou bel et bien azanandaku ya libala na ye. Ariachou na Mike Image Mike Lema bazali en couple. Bazali na bana na bango na kimia nyonso oyo nkolo apesaka. Na mokolo lelo onazolo baboye. Ariachou bel et bien azanandaku na bango bolanda ba direct na ba live oyo salami lelo te. Boyebi bien ke cheseres ya makasi ekoti na kati ekotaki banda kala na likambo etali ba matière pamba te mama YouTube Karine Mokonzi abetaki nzete na mabele pe cheseres ya matière ezali. Yango fo balokotaka bilokotela babaloli yango bakomisi matière mais baloba lokuta emata na escalier nécessaire vérité en escalier mais bango lokuta na bango ezokoko mata na eloko moko te ezosuka kaka na maboko na bango pe bazomona kilo. Ariachou bel et bien azali en couple en famille na mobali na ye. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bazo seka ngai ya kutu balo ba ngai mama ngola nazo seka Ariachou nazo banendeni mwana mama mikolo bungi boy internet ozo indisa isusu te Ariachou pesanga ka ba réseau abia mikolo ndi ezabo na pemisi non internet non to pemisa katala kaka papa libi mikolo na pema non na internet to seki na mwana mama to seki to bi il faut partager la nga ba vidéo na zo kutu Ariachou partager la nga ba vidéo partager la nga au monde ande na tia page na okuna il faut partager la nga yo poza na bato balingaka yo so zo partager et ça bientôt c'est qui n'est le to vendredi c'est qui mercredi lelo mbala moko na tika ko kate camarade na nga aib sanga ki o Rosie to do na problème non na papa awawa non atika ko lo ba te mona bato alobi na ngoko te moi c'est papa le me mawa camarade na nga bandeko. Ariachou bisika azali penza à l'aise ya kosakana te. Même ndenge balobaka ke ye mutu aloba na ndeko na biso oya France mama bizaleli akosela mobali na ye makambo bandeko waneza bilobela. Ata kutunga papa robo na bengi yango bilobela te me bino moko botala mama bizaleli ndenge azali na ba conseil azako pesa na ba pasteur ba prophète azako tanga bisika sambelaka na ndenge azako loba ayeba na Ariachou kala akipaka na ete makambo ebele na ba conseil apesaka lelo na site na ye soko getala kuna okomona apesaka toujours ba publicité ba conseil makambo alinka koloba. Alors sikoyo Ariachou oya bali sima na ye oya boti pe sima na ye oyo ye moko kutu asalaka makasi chaque jour bolingo na bango ebakisama elengi sikoyo akende kopesa mama wana conseil boya mobali na yo surtout kutu koboya kaka te me kosela ye makambo simande bokabwana bandeko eza kaka babilobela nyonso wana ezali créé fondé na batu ya mabe bobosana pe Rich Beauté te aza na kati po Rich Beauté ndenge azalaka wana
okoyoka pa bato na ye o bazotekele mafuta okoyoka Rit Beauté abomba basekele bele ya Ariashu ayokelaka kutu Ariashu mawa te lelo aza na sentiment ya Ariashu donc alinga kobimisa te po atia Ariashu na mobulu te lokuta abimisa makambo aloba na ye lokute bele esila même soki totali émission oyo Mide asali ye moko arevese ke émission oyo asali malobango autozwa pa Rit Beauté po elobeli kaka akotisi Rit Beauté po adefendre ye masalaki erreur na likambo moko elakisi ke azwi yango pa Rit Beauté yango wana Ariashu aza kokipe te bazali calme na mobali na ye baza na Liège baza pe na ndako na bango bazo mene vi na bango ndenge esengeli soki pe totali Mamadi Mama aza na makambo na bango te oyo ezoleka na internet ye azali kaka otoyebi po na bango epuis moto akoloba olandi penza live azoloba Mamadi Mama akomelaka na ndako ya Ariashu soki awuti kini bandeko oyo eza koloka te Mamadi Mama akoma na ndako akomelaka na ndako ya Ariashu alalaka na chambre banani ya bana alalaka na chambre nani ya Ariashu bagarde ne siko bazalaka donc Mamadi Mama ayaka na nini na tamutamu voyage taxi tala na bato bazoya po bomona penza matière bazolokota eza yango te eza neti bazwi ba plastique baniki yango batie soki eloko nini na jaune ekomi semoule tozolia semoule tozokanisa masango nzoka tozolia plastique bamodele ya baoyo matière oyo bango balokoti mais Ariashu asololi na Rosie Muchopi kaka mercredi oyo mokolo yango kutu Rosie Muchopi bazalaki na réunion na ba président Elombe pona matanga oyo munene oyo baza nango na Elombe po bakende zwa matanga ya Mélanie et corps ya Mélanie na Ponto et ya Congo mais lokola babwakelaki mwa likambo wana alors ye sengelaki abenga Ariashu po ye aza na numero ya Ariashu oyo ezwaka Ariashu mbala moko oyo elekaka pa na bino te basololi bien basololi pe na papa Mike bana pe bazosakana bazoseka kaka mercredi oyo lelo vendredi 2 jours kaka donc Ariashu bel et bien babotola ye bana te libala ekufa te akende lalaka na foyer te alalaka pe pa ya Christelle misuni te oyo bobengi ye Christelle Fernandez alalaka kuna te Christelle Fernandez aza wana te po encourager le mal non loba Ariashu so bakabwani légalement ou bien esimbi te alors Christelle Fernandez akokompanie soki aza camarade na ye soki mpe asepeli me na live wana bokoyoka alalaka pa ya Christelle Fernandez po basukisa mpe bongo te camarade ya Karine kombo ya Karine toujours fo ekota ndenge nalobaki na bino po live ye elengi ekota ta seconde ekota ta tiers me ebakisa live elengi bandeko Ariashu Luyeye bel et bien Ariashu Luyeye lema azali na ndaku ya libala na ye azali na mobali na ye bazali komene toujours vie na bango heureuse calme na bana na bango na ete oyo pe bakotambola na park pe Mike image Mike lema ako continue kozala toujours super papa na misu ya Ariashu super papa mosusu azate alors oyo azangi super papa abundada alukatia papa oyo azali na ye
modèle à papa robot. Parce que super papa, bazwaki pe, bizuela te. Soki pe toki na maréchal eka, wana lisusu, ezaneti, mission impossible. Yango wana, okomona batu lokola mida, abimisi misisa, po talobi ke tokokani. Yango azoloba nga kutuna na mwana moko. Non. Alobi mobali oyo Ariashwa bengisi na Congo. Akokima po Ariashwa bota misatu. Nga kutuna na moko. Non, alobi bongote. Alobi balingaka obochata moko olobi akipo na mukanda. Simabo continue. Wani lakisi azoloba yaza na moko. Me yaza na moko mbala moko pe kangama. Mobali oyo akozwa akobota ne susute. Apart wana na boina bakisa ona bakisaka po la malamu lelo ririri riye mo koko nanga aria leki na kufi na Turquie mobali na kisasa ya deja aria leki na kufi na Turquie leki na kufa na Turquie abio bandoti ndata 1 euro te me parvenir kotika leki na Turquie na ba passe ya Turquie obengisi mobali na otika na kini wa motema mabe ya leki no place akenda osepano te crise alokuta kosana liboma lokuta otobake aria be liboma zoloba makamba zo ebate lokuta ba planifia yena Christelle Fernandez na mama leki na bango mama leki na bango paza di nombre po ye mutaka akenda ozo mobali wana na Italie tanga kominaka na Italie komi bien zonga awa ote mutu na ngeza bien te mutu na ngeza bien te na na tana vanda no pa mama abiso mobala isa ke zongo za mosa libala lingi te mobala kenda retira bana azonga na bango Belgique na ebite na minute zo bana baza wapi mais akenda ka pe makamba liboma kenda ko retire bana tanga zui bana abenga mwasi nga na lingi na nga lisu libala te libala ekufa kala ya ese lo kwasikate. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko, ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.